Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Mbote na balandi Tindika Tindika Télévision. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité na bino. Bomesana kopesa na samba olonga toujours na cadre comme la bino ba information na analyse pe décryptage to sala kana bino na maïnyoso ile kana kati ya République démocratique du Congo. Merci na Papi Kelly, merci na Rifin Kisombe ba pesa kabiso vraiment opportunité à présenter émission Oyo na Tindika Tindika Télévision. Merci à vous qui nous suivez de partout. Bozolanda biso à partir ya Mbujima ina Kananga, vous êtes à Likasi, bozana Kolwezi, bozali na Lubumbashi, bozana Mbandaka, bozana Kikwit tope na Bandunduville. Vraiment vous êtes à Kinshasa, bozana Bomato, Matadi, bozana Mwanda. Bozana Lis na Italie, bozana Allemagne, bozana Suisse, bozana Hollande, bozana Canada na Toronto. Bozali aux États-Unis, Caroline du Nord, hein? Bozana Illinois, Bozana Californie, vous êtes en Allemagne, Boza et Belé, vraiment, je ne peux pas citer toutes les villes, mais naïbi que chaque fois que Bogobanda Gotinda va commentaire nabino, signez vos villes, ce qui est émission Oyo, Tolobeli ville na yote, même émission prochaine Tokolobelango, mais naïbi que même na Capton, Topé na Djobourg, Bozolanda Biso, bozala na Angola na Luanda, bozala na Tanzanie na Dar es Salaam, bozala na Kenya na Nairobi. Vous êtes en Angola, vous êtes na Gabon, vous êtes au Congo Brazzaville, vous m'écrivez de partout. Na bosani bato à Japon te, bao bazana Dubaï. Vraiment, je vous porte à cœur. Samba Olonga vous dit merci. Na importance Oyo, bino bozo pesa na émission Oyo. Ndenge to mesana ko échanger na bino, on forme déjà une famille, toza ensemble na bolingo ya Congo pe vraiment na lobaka na bino toujours mokili ezali balance sala malamu linga kozala du bon côté la kisi sala kaka malamu justice ya Nzambe moto moko ta chapaka nango soki oko échapper na contrôle ya justice ya mokili yeba ya Nzambe erataka nango mutute. Vraiment bato ebele baza ko fournir ba effort na corruption na forme nyonso baza ko sala pona ko corrompre justice ya mokili. Soko réussir yeba ke mususu ekozwa yo soki na mabele te même dans l'au-delà okoyeba toujours ko futa mabe oyo salaka. Place au sommaire actualité lelo ezali dominé na détention, il y a Didier Boudimbo, ministre hydrocarbures na ANER. Depuis mercredi, Didier Boudimbo azali détenu na baloko il y a ANER. Ba raison ezali vraiment bien élucidé mais balobi ezali pour prétendu détournement il y a 243 millions quelque chose au bazali kolobela. Mbongo moko efuitaka par rapport il y a baté qui ba carburant bateau bazali na secteur ya hydrocarbures, c'était depuis 2017 il était informé. D'autres sources ils allaient renseigner que ba raison ils en nous élucidé mais déjà ministre Didier Boudimbo alexaki première nuit na ye na ba loko ya ANER tokoyeba ko créer information wana tout au long il y a émission Oyo. L'autre émission ils allaient kotala proposition de loi portant modification il y a loi électorale. Mboso Kodja alobaki que les lois jeudi et koleka na kati assemblée nationale pour na ko examiner yango. Mais tout moni FCC balobi bango ba boycotter rendez-vous wana pourquoi parce que baza ko exiger consensus. La muka ya Martin Fayulu na Adolphe Muzito bango pe balobi non partant Makambwana et Tali Bangote, ils exigent un consensus. Entre consensus et dialogue, arbitre nani, tomoni abe chole, na muto ya SCC, babimi les sous balobi, bango pe bazali ko exhorter, bakenda ko kuta na bongo na baati lukwebo.
kosenga ete consensus ezala entre pona makambo etali modification ya loi électorale. Que veut dire consensus? Position ya catholique na protestant eza nini? Tokoloba lisusu na kati ya émission tokoyeba kolobela yango tango toyebi ke lobby ezaki facile te ke désignation ya Denis Kadima ezala entériné toyebi makofi bitumba we bimaki wana par rapport ya makambo etalaki désignation ya animateur principal ya commission électorale nationale indépendante. Mais si ka tomoni basengi ke consensus ezala bango pe ba éclairaki yango consensus na bango balobi eza dialogue te nini ekoyana par rapport ya makambo ya élection ba congolais faut ba s'attendre na nini toko komona lobby par rapport ya modification ya loi électorale tout au long ya numéro oyo toko mekape kolobela yango na bonus toko lobela makambo bakulu na 350 les sous bakei Kanyama Kasese 200 bauti na Congo central ex-Ba Congo 150 bazali ya ville ya Kinshasa au total 350 bake lisusu na Kanyama Kasese parce que baza bakuluna toko salila moi élément oyo ekozala kwa bonus yango tokoloba na fin ya émission na biso. Encore une fois de plus Samba Olonga souhaité bino les bienvenus na émission Oyo Debout Congolais. Souci na émission ezalaka Congolais nyonso azala ya côté les Congolais nyonso azala éveillé. Bende l'épée Ekoyate, je suis FARDC de cœur avec nos frères au Bandimi sacrifice bazana moment Oyo na front baza ko bunda pour na ko protéger intégrité territoriale ya République démocratique du Congo. Vraiment on est FARDC. Tozo porter bino à cœur, toza pe basoda na mitema na biso na bolingo toza nango pona mboka na biso. Donc Didier Boudimbu na baloko ya ANER bakangi ye azali na interrogatoire bakangi ye te po ANER azwaka bato pona interrogatoire bato bele ba mituni mais na ANER azo sala nini pona nini na justice te na ANER ezali na certaines informations ezali na certaines procédures oyo esalaka ke moto aleka nanu na baservice ya renseignement baservice ya renseignement pe facilitaka justice pour na rapidité procédure ya justice esalaka ke makambo ekende malembe leta bamene banquête mais renseignement ezali pe lisu ya mboka soki bamoni likambo moko ezali koleka bamoni ke il faut batirer l'information nécessaire balandela yango na rapidité les services de renseignement pe bakoki kolandela yango tomoni ministre oyo aza akize na makambo ebele balobi Didier Boudimbu azalaki condamné plusieurs fois pour escroquerie na Belgique entre guillemets bango mutu balobi biso te mutu tolobi jusqu'à ce moment eza nanu vérifié te awa tomoni bitumbe bandaki déjà pour na makambo carburant et mata makambo nini mata Didier Boudimbu toujours au centre. La seule chose claire que vous allez reprocher ezali que tango ba nomination bandaki ko salema ba proposer Didier Boudimbu ndenge nini ayebi makambo pétrole te ye mope andimi na ye alobi ke azalaki formé bazalaki formé pendant 2 semaines pour s'enquérir na matière baye bandenge makambo fonctionnaka. Ça c'est grave. Bato ba collaborateur à président de la République beaucoup ko edaka bisote na koluke la président d'information importante o azana ngo besoin avant nomination salima. Pour eza makambo su ba kondelaka ngo président de la République te ba collaborateur mususu bazaka pe pona ko dinisa président. Le président ne peut pas connaître tout le monde. Même bato auti na bango famille politique moko ba uti na IDPS ayebi bango nyonso te la mitema na bango ayeba histoire na bango nyonso te. Mais tant que le président a nommé, c'est à vous de vérifier, trouver les bonnes informations pour payer sa présidence de la République par rapport à la nomination. Tout le monde a un scandale les Hollandais na sima. Moutazaki collaborateur à président na sima. Oh, azalaki boy. Mais pourquoi depuis longtemps là depuis nomination na yé? Bino pe ba trouver ça comme information. Didier Boudimbu ba nommer le loté.
ta ba nomaki ye bandakala bovandaki parce que une année yangoyo ba warrior bazokokisa. Avant là il était vice-ministre ya enseignement, il y a EPST, enseignement primaire secondaire. Mais si koyo bolobaki loko mokote ba information abino wana boke ko vérifier boye ko trouver que maintenant c'est le moment boya ko bimisango maintenant na toile pendant qu'il a commis ko occupé pour une deuxième fois maintenant. Cette fois-ci, comme ministre titulaire, dans le secteur où il a maîtrisé Malamouti. Quand il y a des débats dans le loté, ils ont fait information toujours pour ça. Ils ont fait Toyoki, Ndenge, Bazuye, chiffre Wanande Mtebangi Singaï, na retenir information 243. Si je ne me trompe pas, le rôle accord d'Amboka, il y a RDC, 243, il y a un million. Ça dit, ba prix oyo ba fixaka bazali na ndenge ba chargeaka enveloppe na bango et puis selon les mêmes sources bazali koloba que c'est depuis 2017 que mbongo oyo ebimaka ba société pétrolière ba yebi yango CEP nani na 2020 conseiller à président de la République en matière conseiller spécial à président de la République moko akomelaki Didier Boudimbu pona koyebisa ye ke pona kotalisa ye muyibi ya mbongo wana ebanda kosalema depuis 2017. C'est qu'on peut savoir ezali que est-ce que ministre amonaki abeti kara, est-ce que ezalaki cop na bango pe ministre baye koyokana na conseiller ke boma moto to kobanda kolia bisoso parce que c'est les conseillers qui avaient écrit. Je pense que vous retrouvez en les réseaux sociaux, na quantité régime na biso so ba la kisabiso en mais malheureusement les documents oh yo conseiller spécial azo comme la ministre pour na kolakisa que depuis 2017 batuana ba société hydrocarbures parce que l'état tchaka mbongo na ye pour bango bazana ba prix ndenge ba fixaka yango. Mais ça na marge moko ya muyibi oyo bango ba créer depuis 2017 depuis Joseph Kabila. C'est que balela kana coin wana. Nous avons encore le devoir de ne pas beaucoup trop appuyer dessus parce que tu es bien que ceux qui makambo longwe kuna anera sali oya ye musala. Si c'est le cas makambo ko leka na justice mais justice nini? Parce que regret za makasi. Regret za makasi na ta justice na biso. Na moment oyo le ministre a présumé innocent, tout ce qu'on attend, tous autres on a cadre de spéculation. L'ANR ne communique pas sur Moussalo ya salaka. ANR a communiqué kate makambo esali makana ba service na ye apesa kaka ba grande ligne. Mais makambo elekana na ndenge nini amenaka ba procédure na ye bazalaka na droit ya ko publier ngoti. Mais ici, déjà, tout le monde est circulé partout. Si c'est le cas, vraiment, pas ces anamboka. Pour moyibi oyo ya modèle. So yo paye, parce que tout le bango to analysant mon an. Yo kuti, parce que tout ce qui est dans le ministère, ils ont à disposition. Yo kuti déjà batbayi bakambongo. Mais il faut boucher les trous. Ceux qui a solo penda ouye, aux ana logique à koboya koyiba. Ce qui est pire pour les ministres congolais, c'est que nous avons vu penda batu o bazana souci à mbokata ya kuti madusu ba yibelaka. Yé pas l'aleli yango allez. Yé pas son bakisaka pe ya yé ben intérêt na yé tout ça pour permettre que à vivre. Na bino batu bozo yibisa ba ministre. Les ministres blancs, les chouchous de tous les ministres, les vrais ministres warriors, ba flatteurs. Ba flatter bozo yibisa ba ministre azana tal la chaîne ya charge ba ministre musu bazo koma na muyibi po a satisfaire kaka chaîne na bato bazo landele ko banda na famille na ye moko biologique o bato mboka balobaki nous ressortissants de ba nommé ministre ta ba nomaki ba consulta ki binote ba ressortissant. Mais une fois ministre, comme ministre, nous, ressortissants de, félicitons les chefs de l'État pour la nomination. Papa. Le ministre n'est pas nommé par élection. Vous votez après président qu'on nommé.
Le président lui-même fait son choix. Olongwe wana na bato nous ressortissants de oye na bato ba parti politique. Na ndenge bozwaka ba diplomatie na bino ba mususu baza prêt ateka lupango pour comme ministre. Oke kabola ba responsable ya ba président ya ba parti politique pour devenir ministre. C'est toujours le mboka o mboka ekufi so balobi mboka ekufi bozo boya baloba teke mboka ekufi. Moyibi ezaka ya ba millions, kaka ya ba millions. Un dossier pareil ce qui est vrai dans zolo bango avec toutes les réserves possibles. Natie na nos réserves na boy ko tia point parce que c'est une information au tozali ndenge tamboleli tozo ko sa elango analyse. Catégorie mususu ya bato bazo yibisa ba ministre des aba flatteurs au Congo surtout à Kinshasa. On a plus de flatteurs que de militants des partis politiques. C'est les militants et les partis politiques vont se transformer dans des flatteurs. Les vrais ministres, les vrais ceci. C'est que chaque ministre a besoin de chanter. Bino pe ba ministre, le bo beta bango kara, ba ministre, bozo pesa bango poids, bozo pesa bango valeur. Voilà pourquoi vous finissez par voler. C'est-à-dire, il y a déjà positionné un ministre, les autres pesa yo avantage. Même si être ministre n'est pas, ils ont avantage, ils ont charge. Mais vous êtes déjà avantageux. Être ministre, vous avez déjà des revenus et ça permettre que au vivre. Non, ce n'est pas possible. Ils ont possibilité. Et tout ça, c'est que des maladies sont congolais. La maladie, elle est générale. C'est que ici, les Congolais, vous vous dépendez d'un ministre. Tu ne fais rien. Et ça, on ici un mois, ceux qui bokéi, vous avez 15 personnes, moi, oh, bah, pesibino, moi, 3000. Boké, bo panzi, ango, bo betani, ba makofi, bo bundani, ba musuba, yini, ba ninga, bo ici 2 mois, bo zongi les sous. Parce qu'il y a des gens qui vivent de cette chaîne-là d'antivaleur. Tant aussi, ma ministre, oh non, t'es ministre, t'es la salle. Papa. Aidez-nous à évoluer. J'ai choisi cette information parce que chiffre réseau Salamoutou passe. Si c'est le cas, 243 000 étaient, mais millions. Au Bayi Baka déjà, donc chaque mois, awa, bazan ndenge na bomba misela mbongo wana. Deuxième information, toujours le bela awa, eza makambo etali loi électorale. Mboso déjà activé marche na ye. Mboso alobi pona ye. Les lois ndenge tozoloba awa baza ko examiner modification ya loi électorale. Makambo eza essentiel kuna eza élection ezonga 2 tours. Mode ya scrutin bazolinga bacha transparence par rapport à l'organisation ya ba scrutin par rapport à l'opération électorale. Bato bamonaka clair. Sur le plan général, modification à la loi électorale les ont porté sur ba makambo wana. Dans le Lobango, on a dénoncé plusieurs fois parce que ici on ne parle que c'est la loi électorale, l'élection d'Engezakoya. Personne ne pense au recensement, je vais revenir. Mboso a annoncé na ya lobby que biso tozobanda déjà examen, il y a loi électorale totale à modification to quoi porter. Mais de l'autre côté, bande kona biso il y a la Mouka, Muzitu, na Fayulu, balobi niet, consensus. So, consensus ango, tu y évi d'aba politiciens congolais ndenge bazalaka. Les politiciens congolais, ba réfléchissaka mieux na ventre na bango, na ba intérêt na bango. Place ya moni gena eta koyati. Sikoyo, batu ba vanda bazoluka consensus. C'est quel genre d'abord de consensus? Tout le monde peut abe chole. Quand il a se repentir parce que bataille liboso ezaki perdu. Combat ezaki moulaï. Pour tozana amnésie te to yebi makambo elekaki. Pour choisir seulement Kozwa Kadima akoma président ya CENI. Tout sali awa ce qui près d'une année toujours dans les débats Kadimate, Kadimao, ingérence politique, détournement, tout ça. Nous n'avons pas oublié ce qui s'est passé. Mais awa to moni chole na coéquipier na ye ya SCC bazonge les sous na scène. Oyo la muka za ko exiger na FCC
ebimi pe na munoko ya Chole. Abe Chole na ndeko na ye soki Christian Sengi o ya SCC basengi pe ke bango pona bango. Il est important que consensus ezala. Ba se justifier ba lobby consensus et la kisi dialogue te na sens o bato bazo banga. Parce que ceux qui ba lobby consensus au Congo, ça finit par devenir un dialogue au bato bakenda kosenga partage ya pouvoir. Ezali makambo ya partage ya pouvoir te, c'est juste un simple consensus autour ya makambo etali loi électorale. Oui, lui a dit. C'est facile à dire, mais est-ce que c'est facile à faire? Tant que la majorité à bateau opposants, ce sont des farceurs. Est-ce que on va exiger pour l'amour du pays, pour le bien du pays, ou bien c'est juste des manœuvres pour faire passer le temps inutilement? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial pour quitter des élections à un tour vers des élections à deux tours? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial pour changer le mode de scrutin? Le mode de scrutin par rapport à Yannick Bamsouba Lobby, siège par rapport à la circonscription électorale. Donc, tout ce qui a été dit, tourne aussi autour de la transparence. C'est vrai, quand on parle de consensus, on voit l'entente, oh ya lobby, tout le monde point de vue est allé meilleur, ou tout quoi adopter, tout yango. Mais c'est déjà un dialogue. Parce que imaginons, Muzitu, Fayulu, Katumbi, côté ya Félix Tshisekedi barocha nani soki Kabuya to yebite soki barocha pena Bemba baetie babahati baye kocha Mboso aleboluka consensus c'est wana katombe. On sait que dans ces climats là avec des intérêts divergents to yebi na modèle au ba congolais baza ko réfléchir pour la plupart na scène politique. Ce sont des simples aventuriers qui ne voient que leurs intérêts. Ça va finir par devenir un dialogue. C'est que tout le côté na makamusu wana perd ta temps. Le mieux à faire, c'est que l'Église catholique na ECC bati kananu politique à Congo kimia. Et na makamusu il faut kende na lire ya mupepu et yesika. Le consensus qu'on veut, c'est vraiment to éviter ce qui est logo nini ya sika, il faut pas imposer. Tant o euti kolega awa tout mon église catholique bazalaki kaka même ligne bazako kende na bao bazako benga ba opposant. Ils ont même fait un bloc église catholique na kati SCC na kati bato FCC la muka Fayulu. Déception à peuple nde muté panza bango bakoka ko sala. Donc ba panzana awa to yeba suite te. Pourquoi? Parce que Bazaïk a réclamé que Tolingi Kadimate, Batika ba confession religieuse, on a parlé des soupçons de corruption, ba conseil Tshisekedi ba Chambongo, pour nous désigner Kadima, on a fait Moutu à Congolais, Sala qui passe pour nous makambo désignation, il y a président Asseni. Pourquoi? Parce que chacun défendait ses intérêts, Moutu na Moutalingaki a continué qu'on vende na place au intérêt na ezali. Ça n'a pas été facile, mais quand les mêmes personnes là, consensus sango oyo et sala ke baya kondimaka di matoyebite, soke salemelaka wapi. Toye ko mona kaka Senko na cardinal bauti kokutana na président de la République balobi. Voilà, nyonso ezalaki lokola ba litige eza balaye. Il y a un temps pour se chamailler, tout le monde utembi ayebisi biso ke il y a un temps pour toutes choses. Maintenant, Kimia et Koti. Ce qui est déjà fait est fait. Tout le monde est chaud, il y a Biso. Opposition, botika ko compter sur Biso. L'église catholique, Azali na parti politique, mon côté. Tout le monde a fait, Abe Chole, Abengani, ba jeune, il y a opposition na Katia Sal. Pourquoi? Parce que, ba betana qui m'a confié diplomatiquement. Sur le plan diplomatique, opposition na catholique, ba sala qui peut tourner na bango diplomatique, ba se trouver buté na force ya changement Félix Tshisekedi. Sur le plan international, il n'a pas été facile que ba convaincre la communauté internationale à landa bango na voix na bango. Voilà pourquoi ils avaient fléchi ba fléchi saki. Mais maintenant awa tozoloba awa
première bataille ils ont perdu. Ils bataille ils ont perdu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu imposer leur volonté au premier tour, rendre à Liboso. Maintenant, tu côté deuxième round par rapport à modification à la loi électorale. Il a sous le même scénario. Parce que ce scénario ici, ils ont un caractère, il faut faire passer temps. Quand on sait déjà que le temps est déjà largement consommé, élection techniquement, si nous voulons des vraies élections, élection Oyo, et que compenser dommage, tout peut préjudice que le peuple congolais a subi pendant les 3 dernières élections, il faut normalement temps nécessaire. Mais tout le monde a besoin de la modification à la loi électorale, besoin de la nini. Nous avons une chaîne belé. Tout le monde a politicien te ya bolingwamboka wa koloba ke vraiment biso nyonso tozo chapoa, il faut que ba identifier ba congolais nyonso. Il faut que recensement y salima. Il faut qu'avant les élections carte d'identité zoama. Aucun. Bato tout baza comme benga ba opposant. Mutu moko te azana mutema Etienne Tshisekedi à son époque ne voyait pas perdre ta temps à Bandeko exiger qu'il faut identification nationale et salima. Recensement général de la population et salima. Mais parce qu'on a aujourd'hui des gens qui ne réfléchissent que les élections pour na bonheur na bango. Parce que tant que tu as une élection, bateau bazana ba mandat électif te, bateau bazana ba institution te, ba koko tapé. Voilà ce qui les anime, des élections pour des élections. Or, outil moko sérieux, il y a planification, namboka nyon sezali, dénombrement, ba population sezali, il y a combien d'habitants. Dans telle région, on a combien. Ba mouvement paye à population, l'État est arrivé à maîtriser. Wana te to sala wana minute te to zela mukolo fayulu, to pe katumbi, ou bien tant Kabila rozonga na pouvoir ndako yela ba congolais recensement. C'est au Congolais. Il y a kososo la boyeba banani bazo sala théâtre nani alingi congolais nani alingi congolais te. Voilà, on veut encore nous amener un autre théâtre, non loi électorale consensus. C'est quoi ce consensus? Consensus en mweza yani consensus wana et quoi apporter ba congolais nini? Alors qu'est-ce qu'il y a de spécial les autres senga ba vendre? Parce que to yebi bango na nature na bango. Les politiciens congolais dans la majorité, ce sont des simples opportunistes. Oyo ba kolexera ba tout temps, tant qu'on a intérêt na yete akocha mututi. Mboso peut déjà ça n'est préparé. Parce que moni ba oleba ke ne pas mboso ba kena ne pas ba ati, ba yebi ke pas mboso, wana azambeli mbeli, il n'a pas le temps de faire passer les bêtises et les cas. Non, muta komine na soir à vie azomona o ezaba théâtre tout ça la sala. Je n'ai pas le temps d'écouter ces gens bazo distraire biso. Bakoyoka na te bakena ne pas bahati. Azana na matoi ouvert à kokoyoka bango. Que les Congolais se réveillent. S'il faut de vraies élections, il faut une vraie identification nationale. La plupart de l'infiltration, la plupart de la politique, ce sont des simples aventuriers qui ne veulent pas de réformes sérieuses. Parce que il y a réforme, il y a système électoral mobile. Mais avec cette qualité de politiciens, ils n'ont pas si kokoso. Je pense que c'est ça l'élément autre par rapport à Makambo. De toujours ceux qui ça na Makambo etali bakuluna. Parce qu'on voit que bazo kangakaka bakuluna o toyebi. Les kuluna cravate bango bas exemple na ba poursuite judiciaire basi basala ba loi bana bango sécurisé bango moyen mutu moko aloba na bango ezate bango moyen basimba bango ezate 200 kuluna ba uti Congo central 150 balokoti bango lisusu bakei. C'est un point très positif ya mandat ya président Félix Tshisekedi parce que banditisme urbain wana ou ezaki d'ailleurs bien planifié, bien orchestré par les politiciens. Les Français Kalombo aujourd'hui qui fait du bruit. Ou azali ko lakisa ba Congolais ka ko sala bango malamu. Aza parmi ba génitaires, bato ba sali recrudescence ya banditisme wana urbain
oyo ekomaki kuluna ya kokataka bato mitu kokataka bato bamashete kobotela biloko. C'était bien orchestré par le PPRD. Mais aujourd'hui, ces jeunes-là, baza ko revaloriser bango. En tout cas, sur ce plan-là, avec le peu de moyens au service national à Zozwa, tout le monde vraiment que c'est du progrès. Peu moussala na bango bazo sala, ils ont nourrir population congolaise. Na moins pourcentage moko. C'est de là que les moyens peuvent aller. Ba millions, tozo luke comme belé na ba secteur wana. Service national là comme ko engagé pe ba volontaire. Il y a des jeunes déjà désœuvrés qui finissent au Koulouna parce qu'ils ne font rien, baza pe na musalati. Mbongo na Congo pose wa administration publique à l'état itondi mibange, ba ozela ba mususu ba komina ba aja ba retraite. Pour na ba kende ba retraite ngo pe il faut l'état pe sa bango ba mbongo na bango. Ba service union sur l'état itondi kaka ba mikolo alors que les jeunes sont baza ko constituer majorité à population. Siko tozomona ezosalema bien mpona bakulu na ndenge bazosala yango. Premier ministre, ministre ya jeunesse nani. Mais l'impulsion devait venir de là. Tout le monde en a parlement balobi non te mpona makambo etali garantie ya jeunesse par rapport pe ya train de vie ya ba institution tolingi mbongo oyo na budget national tozo imposer que bokataka autant renforcer les services nationaux. Bon, bakisa basu mingi tozomona ezaka ka théorie. Même en termes de loi, il y a des débats qui s'éternisent mais qui n'amènent rien de concret. Les Congolais, lui, ont jugé kaka Félix Tshisekedi président de la République. Mais tous autres, la constitution na biso, premier ministre a joué un rôle nul, parlement a joué un rôle nul. 5 ans, ils ont fait 5 ans Félix Tshisekedi est mon côté. Quelles sont les lois où le Penda ezali ko inverser injustice au Congolais à subir pendant 18 ans Joseph Kabila. Parce que le blocage des alliés en termes de loi, ya mabe, et ça liba intouchable. Et ça liba tout le monde s'enrichir de manière institutionnelle. C'est-à-dire constitution, c'est comme si bango tout le monde à part. Ils sont bien protégés. Ba créer un système na bango, baza ko se protéger même na niveau de justice. Mais malheureusement, on a que des koulouna au baza ko encadrer. Il y a des jeunes gens délinquants, mais on n'a pas de koulouna en cravate où on a minute pour servir de modèle. Procès ya kamere yango muibika moko. Mais tala ba ramification. Procès ya matata ponyo. Tala ba ramification. Donc ceux qui tobito landela bango nyonso awa, difficile de les arrêter, il faut 2 siècles, 1 siècle pour na ko juger ka ba dossier ko landela ba. Ça demande une mobilisation générale ba congolais va comprendre c'est quoi ba mo nini ba problème nini ezali ko toucher société na biso na siècle oyo auquel tu vas faire face. Ce n'est pas un problème du président de la République. Fossé comme moulaï makasi zo senga que congolais nyonso azala debout. Les koulouna que nous voyons, nous avons les banditismes mais tous appellent na ba bandits d'état. Bango ba boto la force nyonso na l'état, il se croit maintenant permis de tout. Yozo mona bango azolo ba français mais vous ne savez pas que c'est un ancien rebelle et aujourd'hui c'est un bandit d'état. Nyonso yazo sala ezaka na ndenge déjà mutu na yezaka orienté. Voilà nazo suka awa pona makambo etali émission oyo. Merci na bino ndenge boponi kolandaka debout congolais. Toujours na cadre éveil conscience opération Zonga Mutu. Si vous êtes d'accord avec cette opération pour na faire changer la mentalité à Batou. Soutenez cette campagne. Envoyez-nous vos suggestions, envoyez-nous vos remarques, faites vos commentaires. Na émission peut partager l'émission na biso. Merci à l'équipe technique à Tindika Télévision, Yandeko Biou, Nandeko Mike. Et puis merci na bino nyonso oyo vous apporter biso soutien na bino pour émission oyo ko ba toujours au de l'avant. Je vous dis merci, bye et puis tout le monde prochainement.